Gembo. Balongonke. Gembo. Alelo. Moto. Uvamu. Moto tia. Muya walongo fumu kimbangu. Ezalake pana biso. Muya yaki pavita Ezalake pana biso. Muya mbuta machua Ezalake pana biso. Bongo muya nisunyanzila. Kakawa. Bongo ya banganga mbunza pe lokola. Kakawa. Na kati ya siku na simono a Anza. Beto moni shona obete ya bango maboko makasi. Matondo mingi na biso batata biso banengwa ambasi biso banso wapi toye lisusu mokolo malelo wapi toye totiki baaktivité totiki bamisala na mboka oyo ngonga eza pasi pamba te ezali mokili ya musala awa mokili ya musala programme nyonso elandaka ndiye musala pamba te basosola tata mokili obi bongo tata musala bongo Ngeta. bayayo totikali na mboka Afrika toza koyeba te kuna nde lola kuna nde paradis balongoke Gembo. kuna paradis pamba te engrais chimique kuna ezalaka te kasi mutakumbi yango nani kadia mpemba oyo awuti lifelo awuti enfer na maya ye ya bozabolo nde akumbi yango na mabele oyo ya bomengo mabele ya tata mokeli mabele ya lola nde ye takumbi systeme wana ya polona na bangrais Chimique. parce que wana eza bonzambe te. eza bozabolo mais bino etikala epai na bino mpe baye koinfluence yango babade na bainstitution ekiti donc mama oyo asala bikala ne kuto ana shwa te balongoke Gembo. soki bakambi bazongaki kati ya nsiku bazelaki baya nsiku bakososola mai mpona mozindo na yango bongo Ngeta. kasi bango baza baya yango baza koapuye zabolo na kibozabolo na bango. matondo mingi ezali etumba bongo ondongo etumba donc totikela bandako baactivité bango abalobi te bato mo bamonaka makambo à travers l'argent bango visa mbongo vi eza te bato andengeni nzambe asalaka mbongo mais biso bamboka tabiso tofanda na biso pesa mbongo fandi na yo bikala no ezali en famille tout ça bofandi boza heureuse en famille boza na bino malamu tokozwa bilei oyo tout ça ezalaki bilei ezalaki pene ya tozobokola bibwele bikala chaque ndako ezalaka nango bikala nango tout ça bilanga ezalaka bavaleur na biso malelo ekomi kosala bilanga ezali mosala ya bato ya zoba est ce que eza bongo okomona pena un homme politique mutu mpenza mu émission abani club amo français mo pe malonga te ya bapaya ayebi yango mpe me bango ba français baosala berere journaliste oyo atangi mais moko aza ko balibisie nango abaluki yango bakoki yango mpe te tomona yango te na batv tomona france 24 na batv 5 ezomonana ba france fo ba lci tozomona mpe journaliste aza kotatabala na mwana eleki makasi balongoke Gembo. kota nini yango ezalaka bongo kota baza ya bazabolo tata eza bazabolo baye pelani émission alobi ete no abanima français no faut que na ozala bilingue koloba na mwa kota ya bokoko donc kota ya bokoko lingala mpona mama matembele bamama ya babana mpona ye bato basalaka babilanga donc baza ndeti batanga te bato babizengi oke mboka toye bato ya ntina bato ya bahomme riche baza bato ya bilanga bazolona bazobokola balongoke po epozwa makasi olia fo bango bazala donc yo linga eza catégorise na bato moko boye français nde eza limité mpona genre ya bato moko boye banani babomi Congo bato ya français te gestionnaire ya res publica costume cravate balobaka français te kanga bato bio babomi ekongo tala yo pomona eta eza tala afrique eta eza exception na biso ya l'indépendance banani babande kogérer
chose biblique ka bato français ba universitaire ba professeur bakumbi biso wapi balomoke bakumbi moto moindo wapi donc intelligence ezali conditionné kaka na résultat bongo te intelligence ezali kopesa solution makambo mokolo na mokolo na société moto oyo azwi likabo na ye ya nzete ya koluka kokomisa nzete libaya tout ça mayele na ye fa pesa biso befandelo ma nyonso oyo ezali ya libaya yo fa luka sala balomoke bapiaki solution na baproblème etomisaki bana na bato basali mamwe eza ya libaya meme konika banya libaya basalaki bazoluka basolution mpo bameka kotia vie ya moto na facilité alongwa na bakodepase énergie mingi nde bisalelo eyaki sikoyo kolanda nde bato babotamaki na botata mokili na bayindo balukaki bisalelo Pierre Taye Pierre Poli l'âge de métaux tokendaki toévolue nde moumbu eye koya koko asalaki déjà ebende wageni na Kisangani tata échafaudage basali na mai tane basalaka pêche potone eza non navigable mbotaka kai na bokenda kuna tokenda te mabanga da mwa ezaki mais na ebisi bido na kenda kote wana na koma yango 2016 ya moto yabo tokenda Kisangani tata na bifoto kende kuna baza pe na chef coutumier na bango bawagenya Kisangani uti na esanga eza pene esanga bongo nde atie Kisangani balomoke namoni mpena bazwi banzete batie plein fleuve mai ezoleka donc na makasi koma baparvenir kotia banzete bedi batongi ola ndako étage nde basala échafaudage po atonga ndako étage toyebi nde basala pama benge ola bebenga nini andani batia yango sikoyo na mai basala pêche to batie babiloko batia kawana bakani batie nde basali yango ndenge nini nzete bakoteli mpe batie bisimani apa kote mondele aya bakoko bazalaki mayele makasi nde kotika nzela na bango tokozwa bongo nzela ya bokeseni eza bongo nzela ya bolo ezanga biyano koko azalaki na nzela ya biyano mokolo na mokolo ezali na biyano kantilia batiaki Chibao batiaki yango na botata mokeli to na bozabo na botata mokeli baprevenir parce que lokute mati mutazondima te bon totia bikila oyo balomoke botata mokeli eza makasa mosusu batili soko bakolobi yo moko kumi kotubelo bavérité balomoke makasa baosimisa yango baniatisi yango batiango lokola mai soki bapesi okomoloba balomoke baci baoyaki na botata mokeli basanga wana eyaki na botata mokeli bakomi kobatela pasi mabe eya te tala oyo asalaki boye tala oyo ekomelaki soki lelo États-Unis aresisa parce que basanction eza makasi parce que bateka minduki bantisme oyo eza nulle part au monde chaque peuple aza na munduki moko to mibale mata misato population américaine mais basanction eza bakondana ntina 180 ans bakondana yo de âge déjà osala ba 60 ba 20 mata mais mbula bapesi yabiki okokoma te mais soki oke osali réincarnation ozwi nka boloko tie moumbu batie balwa oyo ezaki okokoka kutu te koningana yango mpo batiaka basanction spirituelle wana koprévenir mais bango malheureusement basanction batie eza kotombe mingi na bavictime balomoke moko te kobima bakotaka misato na 20 ans oyo basalaki viole bakangi innocent bato basala bango banini mais mbala ezalaka bango te bakangi bainnocent donc justice ya occident eza bamemba na bakokoso mokolo na mokolo balomoke bavictime baza kotombe justice ancestrale na manière ya boyindo ya bokoko basetropaki te balomoke bazalaki na baphase spirituelle ezalaki na ezali na bakoprévenir basécurité ebele mpe ezala pena yo balomoke pena yo mais bango awa bana ya zabolo baza baveugle balomoke
Ma tondo mingi tata mama. Muna kituka banzala mpande kiteleki na mbuba muna. Bika twasonga zola, twasala kisalu mukati kya mpova isiku matata bapuntulelo. Muna kituka banzala mpande kiteleki na mbuba muna. Bika twasonga zola, twasala kisalu mukati kya mpova isiku matata bapuntulelo. Balongo nke. Kembo. Balongo nke. Kembo. Alelo. Moto. Ya balongo fumu kimbangu. Ezali paradiso. Muna kituka banzala mpande kiteleki na mbuba muna. Bika twasonga zola, twasala kisalu mukati kya mpova isiku matata bapuntulelo. Ma tondo mingi biso baeto ya nuli totombelaki deja banso boyei bolamu na kombo alongo fumu tombela lisusu ma tondo mingi lelo makambo ezoleka biso na mokili mingi mpena ebandi na mboka Congo nyonso eza orienté na Congo. Problème nini eza koleka na Congo? Ezali na maladi moko ibotami na Congo. Avant déjà kutu eya tata déjà prévenaki maye yango yakaka kaka variole des singes bongo Ingeta. variole des singes yango tokomeka kolobela na mokuse. Maladi ebotami na Filika to pe Congo kasi kombo ya loposo pembe. Maladi oyo ba découvrir na Congo kasi kombo euti na loposo pembe. Parce que eza likambo te. Likambo. Balunke. Kembo. Pe maladi yango tout un coup kaka lobiko nango to kisi nango oba benga bongo vaccin nango essayer trouver pe kaka na loposo pe Pembe. Mais est-ce que ils ont interpellé l'élite intellectuelle africaine? Tu es ça que dirigeant congolais, médecin congolais. Est-ce que baza ko la mukate ko yeba mais comment c'est possible makambo o c'est ba makambo o elandana? Est-ce que mel na bango pena eza ko kanga matoza ko fungwana? Mais eza ko kanga. Et eza leloti. Ebola pe ya kaka bongo na sida ingeta et ba pasteur écoute ba lobaka sida etumbu ya nzambe ti kolela kolamuka bango na ba parlement européen ba tatola te ingeta ba tatola donc ceux qui ko akotaka zamba ko basuka mboka ningisi kaka aningisi nzete wana kombo tokopesa te soka ningisa ngo kaka mpepeke kuna ezolobisa bango ba vérité ça facilité que normalement surtout zaki ba éveillé zaki ba walongo fumu kimbangu ya ndite kula masika lojendo alunungu zaki na teto lendo boya kimpa vita mbeto porter bango ba plainte ingeta comment pourquoi ko sala génocide na 21e siècle boya ko tia ba vaccin sous prétexte boye ko bikisa batu nzo boye ko introduire une maladie o eboma batu combien et banda na Congo est ya Congo beti batu ba vaccin nzo ka ba introduire une maladie balomo Kembo. ezali pasi pratique oyo ya loposo pembe eza ya kala koko afandaki yambo toyeba nde tokiseni na loposo etokiseni na makambo nyonso motu ya likambo oyo tokolobela lelo yango tozolobela mayele ya loposo pembe boluki liwa kasi mayele ya bayindo boluki bomoi. Mayele ya loposo pembe boluki liwa mayele ya bayindo boluki bomoi. Na Égypte antique oyo ndabiso malamu
na Égypte antique to na ngipito ya bakoko babiso pamba te race efandi wana baza ba autochtone te baza ba natif te bayaki na conquête bayoka kango ba arabe wana mais baza kofunana na mikolo ezoya bana na biso oyo bakobotama na bo walongo fumuki mbangu bakobotama na tieto lolendo ya kimpa vita bakobotama na botata mokeli bakobotama na nsiku bakozela banisongi nzila bakotika mabele ya filika te ezala ndambo balongo nke balongo nke bakobotama na posa ya kozongisa mabele ya filika lolenge tata lingelaki ya yango bakozala na force moko supérieure mutako arrêté banga kozala soki moke bakozongisa barasi wana ekobanga loposo moyindo ya lobi ya oyo ya lobi ya lelo balongo nke bakobotama na connaissance moko oyo elobaka balongo fumuki mbangu soki tomiyebi biso bayi soki tomiyebi biso bayindo balongo ke fumuki mbangu alobi soki tomiyebi biso bayindo tokosala bengunduka yokamisa mokili mobimba siko biso baye tozozonga etomiyeba ntango tokomiyeba baye tomiyebi tozobota bambasi iye baza deja bascientifique baza deja bapolitiste baza deja baspiritualiste e baza deja batraditionaliste baza deja na kiboyi boyindo ozobotama deja na yaboya kuteka bayebisa oyeka so bikomba yesu ya kanda nganzi na komba yesu ekomela kutanga bikombo ya maomete buda te kotangele te abotami na botata mokeli mais tozala ya motoko permettre naissance wa wana mayele ya l'Occident liwa kumbaka liwa e mayele ya boyindo ezokumba bomo muta Egypte ya kala koko aza koluka vie ezala éternel nde bongo asalaka baproduit asali ba cadavre embaumé bazalaki kofaire momifier bacorps bongo baopération basystème ya chirurgie médecine ebandaka déjà uta bakoko na kopasola moto baoluka vie ezala éternel lelo nayete bayeba na groupe tata nguta na groupe soki botelaki image moko totia kotia débat tapakani botali te kisala na batali yango tata nsambo batali botama kuza bozwi ngonga te ya kotala botali te botala débat ya bamindele baza kodute na existence ya nani tata nsambo matondo otalaki yango bazomundele alobi trace moko eza te trace eza te mindela non biso eza bahistorien bapenser babi trace ezalaka te trace eza te bakadami na de groupe bakomo moïde aza te futuka aza te ote fumukusa akendaki te mindele bazobabi jamais tokozalaka bo eza invention ya église catholique par Constantin le grand moto evantaki nga bokusu babi me kasi ndenge ni histoire nakokoma kozala pena ebetama histoire ebetama na badete boni efaka azala azongiseli alobi bongo père Noël azalaka wana kumba to kumba te akanimba mo kumba abi père Noël peut bato babe fo mwana mukenge père Noël azala nini existaka ça est-ce que père Noël azala baza invention batie neige batie mandefu batie ye mais azalaka te mais azali sami balongo ke ngembo et Grégor aza koexiste kozwaka vie na pensée aza konunika na pensée et aza kozwa énergie moko eza délocalisé quelque part lelo dimanche bakesambela oyo bango baoduteka existe bate sikoyo bamingongo wana force wana énergie wana ezokende eza pertina monde spirituel africain oyo tobenga mpemba kalunga eza bénéfice na occident tala pena nombre oyo bazokende kosamba motu moko azalaka baodute na ye balongo nkembo koko déjà tala avant Jésus abotama Ramsès II kala mingi te pas plus tard que hier awa bauti kosala terema
milemf donc kopikola ye bauti kosala découverte komona nzoto ya tutunkanu bamoni yango ezali intact tala banda bauta kokunda bango donc ti sikoyo bafui archéologique neteni ya Égypte ezokontinua kaka kosala donc Égypte antique nani esili te kobimisa masivi na yango balongoki Kembo. égyptologie égyptologue bazokontinue kaka bafui archéologique bazwi nzoto bakenda wana mise avant kutu Jésus abotama déjà bato wana bafaire parvenir koprotéger corps wana bomoni yango ezali bapyramide oyo avant Jésus abotama eza ti sikoyo mais trace moko te eza koprouve baye oyo bake kotanga science wana discipline wana ki si eselima siki sire certain que Jésus a na trace alekaka azali eza te et plus grave kutu Jésus eza mpe kombo na bango mpe bajuif mpe te comme nami ya barome balomoke Kembo. mba barome ko Jésus yango ayangi nini le nzambe ayaka amona Marie apesa ye kabine okobota mwana apesaka Marie na kombo nini na kombo ya Jésus donc seke nzambe aza nzambe ya barome andimaki colonisation ya bajuif apesa kombo na nkota na bango yosho machine na soko ozwi bible Luc 1 30 à 33 omona babi batanga kombo bakoma Jésus balongoke kombo ezwaka interprétation te to yebeli bongo même na anglais fumuki mba atika fumuki mba même oke na mandangre mfumuku atika mfumukusu bankota nyonso yaki mpavita aza kaka yaki mpavita balongoke mbongwana eza te ndenge ni bozwi traduction française botie Yesu mbeba bango le sikoyo bazwi ngongo na bango ekoki ya komata omona sikoyo bango bakomi na periode na bango mpe science ya bango mpe mati loko ya liboso baintroduit na planète terre eza kaka création ya bavirus bongo te ndasali virus eza loposo pembe moto asali eleme ebomaka bombe anatomique ya yambo Robert Oppenheimer asala bombe oyo ekenda kobomba Japon Hiroshima na Nagasaki mundele te Mundele destruction massive ti lelo befe yango ezali bazobotama na mali deformation eteni wana babwa kaka yango ti lelo yango moni baza kointereli nation nyonso azala nango te mpo bamonaka befe wana matata balomoke japo asenga penela mpe amonaki so babwaki ya misato awa tosili mayele ya loposo pembe eza koboma mayele ya bakoko abandi ezalaki bongo koluka bomo ti lelo e aye asali université nasali bekole na ye alongoli etelo ya bokoko a introniser etelo na lolenge na ye ya bozabolo toza ndenge moko te toza ndeka tokese ya loposo nyonso ekeseni toyebango meme na maladi ya kobela ekeseni tanke toza maladi moko tokobela te pamba te environnement na biso bilei na biso eza pene maladi oyo eza compatible na biso tondima na bango te ebongo traitement ekozala ndenge moko te tokesana na elieli na etamboleli tokeseni donc nyonso eza ya kokesana biso na baye wana libanda ya loposo moyindi tokesani na nyonso toye kotika champ libre de kaka bauniversité ezali bacentre ya déformation ya belite na biso ezali bacentre ya aliénation ya bayindo oyo bakie kuna na université ezali prison donc université ezali kopermettre l'Occident à continuer domination na ye
kobata bongo na mitu na biso balongoke Nkembo. obeba kokamba baoti kobimela wapi na université batangeli wapi na université bango nyonso déjà baza baléglise aliéné na komona ke référence nyonso baza kose référé na loposo pembe balongoke tala na koloba ni kaka akotanga bascientifique ya bokoko to ya loposo pembe akotanga baphilosophe ya loposo pembe déjà kopesa énergie na bango azalaki kofaire vivre bango basocrate hippocrate bakotanga bakombo wana baza ebele bakotanga ka bakombo ya bapaya mpe akolinga loba mwa nkota ya bapaya wana déjà aza kopesa plus énergie ne kuna donc biso physique awa toza kofaire vivre l'Occident na baminere na biso sur plan spirituel toza kofaire vivre milimo na bango na énergie na biso ne Afrique eza na ba eza comme si équipe moko boye ba joueur na bakendaka obeta libanda équipe ni nango zala makasi po egagner match oyo ya kowela coupe na finale nkatu ya moni équipe ya l'Occident asomaka ba joueur po azalaka makasi balongoke eza perte énergie na camp na biso bayini balongoke tozongi koloba ete lere totikaka bamédecin sans frontière baya bakotaka par bazosala moto oyo akoya koyiba koboma kosala opasi akoya te sa masque akoya te ya koya na lolenge ya koloba ete nazosala mabe akomi bombama to yebeli bongo ndenge loposo mpe mazobombama biso kasi kati na bofumuki mbangu walongo fumuki mbangu kati ya nsima simono anza wapi oyo koko asuka mboka aza kobeta sete mokolo na mokolo bayete bato oyo nde baza source ya pasi na biso pasi ya loposo moyindo oyo tozali pasi ya Congo pasi ya Afrique eza na artisan moko ya na mokeli yango aza moko loposo pe ye wana nde aza artisan ye nde wana aza mokeli pasi wana basystème nyonso azolekela biso pasi amoni ete consommation mingi ya bato d'abord eza sur plan économique nani olinga pena affaire kozongisa biso pena à genoux des pieds à genoux parce que lokolo moko déjà eza ya kotelama tolinga su moko elandama po totelama Afrique pied déjà ya spirituel eza déjà debout mais pied moko eza ya kofanda pied politique po nzoto wana etelema nde nzoto scientifique corps scientifique fe telema soki bongo de pied ezala kotelema nde epesa équilibre na corps eza scientifique etelema balongoki topesi bango mpena vedi poto vidiko bakotaka na bango basali bavaccin partout même covid oyo eyaka covid-19 oyo eza na kala na biti moko ya extermination ya la race noire to souvenir Sarkozy porte-parole ya ba multinationaux porte-parole ya Bakadia Mpemba alobi mokili yana plus de personnes comme si n'a jamais eu auparavant et pas ce koya c'est une bonne diminution de la population mondiale salama ba diminuer population mondiale kita toza ebeli wana Sarkozy donc to ya natalité eleki na biso na Afrique 30 ans oyo tozolanda tokozala plus na bato ebele na jeunesse koleka mokili mobi esiki tutoleki bango balo mokili bango bazobota mwana alimiti mibale parce que vie oyo bango moko bakendaki koyamba eza vie ya mbongo sa mbongo kovivre te mwana aza dépense na l'Occident mwana aza dépense université n'est pas fait pour les pauvres awa eza trop cher médecine trop nyonso eza cher yango esalaka bango babotaka mwana moko mibale sikoyo biso na vie na biso déjà vie tata mokili zo permettre biso vie à moyen même to vivre kaka mais pas ces yeux na biso imitation ya mode de vie aussi occidental les oignons kwama olingi mwana no atanga lolenge ya l'Occident alata alia à vivre ba jouer à sakana lenge ya l'Occident n'est pas ces yeux na mokili mais toujours kota 7 8 10 matin bongo te
pe basi na biso baza basi ya makasi koleka basi ya mokili Mobimba. bazokota ebele koleka baza prêt ya kopesa naissance atako basi balongoke Kembo. nde bazomona yango esengi bongo bavictime eza na ngambo ya Afrika. Même guerre ya Ukraine na Russie oyeba ya kokabola bango bapesi donc bato mibale bazobunda oye yo oya kokabola te yo bino yo comme yo déjà osimbi mbeli osimbi machine mbeli yo pe simba lichette est-ce que olingi kokabola to olingi makileta Makiletanga. balingaki makileta basali covid awa iboni makilaka tetanga nzoka tata mokede aprevenaki covid yango ezwi pete na Afrique yango lelo baye na variole de singe maladie pena fabriqué na laboratoire occidental na baplace oyo basaleli yango balongoke Kembo. basali yango parmi ba laboratoire wana pays bapaza na kati Hollande bazali basali yango na basous-sol mpona bakie kosala bavaccin. Bill Gates ayebi schéma oyo aza innocent te parce que Maître Gims déjà alobaki makambo oyo avant kutu makambo oyo esalama bongo te balongo te Kembo. soki ba artiste musicien oyo baza koleka na période ya chance ya tombo na bango bakoya kozala bavutuka bakoya kosala nzembo te mpona koéveiller conscience ya bacompatriote na bango sokosala banzembo mpona koéveiller mpona koprévenir esima ya vaccin oyo bazoya nango nini ebatami na kati corps scientifique na biso aza na balaboratoire na mabilité te ya kocontrôle liquide wana balongoke Kembo. babengi yango kutu impox nayebi te komba mouti wapi nde napesi yango impox donc ezaka variole de singe babengi yango kombo impox MPOX soka baza mpe na bamaladie X baza mpe na réseau X donc oyo ezalaki Twitter komi XXX balongoke ça veut dire maladie moko inconnue maladie moko infini système moko infini XX wana ebombi boyebi wana donc balingi sacrifice pamba te bayebi boye éveil ya conscience oyo Congo lobi ya kolamuka na yango wana ekozala lokola mot de passe na Afrique parce que Afrique de l'Ouest déjà bazolamuka mais ena mwa lantere Grand Congo oyo aza mboka elaka oyo eboti fumuki mbango aponaki na mokili ya moliba botama na Congo parce que ayebaki ete Congo aza noyo Congo aza mokokoli ya bayino zebona banda na Congo nde éveil ya Congo ozala pena vitesse de croisière ozala mopepe oyo ekokweyisa nzete soki ekuti mbuma moni etela te mopepe oyo Congo akorevendike ekokweyisa nzete ekokweyisa ekopikola misisa ya nzete ya l'Occident. Si Congo akoya na révolution spirituelle ya makasi oyo force ya jeunesse wana koba non trop c'est trop kala te mpepe wana ekobetama balongoki Kembo. donc lere baye na baintroduise virus wana babeti wana basinge bayebi ke likaku na oyo bakosangana bakobota ekombe baliaka bamakaku certainement esani ekozwa kaka bango parce que likaku aza pene ya mutu yango bafingaki l'homme noir makaku évolution bengaka ngo na kilasa bapaya Australopithèque donc lolenge ya mutu abandaka nyama abandaka likaku azozwa deformation azomata tia komaka mutu nzoki ezaka luvunu balongoke likaku moko te na évolution scientifique apelisaka moto bongo aza te likaku moko te na évolution scientifique alonaka asalaka bilanga po alia parce que aliaka il faut alona balongoke azalaka te likaka aza kaka kotikala kaka likaku motu mpe abotamaka deja motu tata moto asaka deja motu okonzala mpana kokiteleke na bazalaka deya bato molenge toza biso yango biso toza barepresentatif na bango ya lelo toza nzala mpanda toza bo bakiteleki na kinambo balongoke
ni bongo virus ya variole wana maladi wana yeza maladi ya loposo pembe le akotisi yango nini ebomba na kati eza nanu koboma biso ba système immunitaire na biso yana koboma ko changer biso ba ADN et na ba système nyonso ya protection ya fonctionnement ya corps normal ba anticorps na biso ezala affaibli. Donc déjà basala ki virus wana bayebaki yango puis cycle économique et un impact pamba te bakotekela yango bakoandete biso donc les femmes blancs bakodefisa bino bokofuta bavaccin avec intérêt soki boboye omoni mpena bamort bazokufa mpenza bazokufa e bozala bakocontraindre bino milefu bokangi bakocontraindre bino ete bozwa vaccin wana nzoka vaccin wana eza na mabelema oyo touti kotanga na kati ekopermettre ete basi babota ebele bakoma ba stérile mwasi to mpe mobali ekoaffaiblir baanticorps na biso système immunitaire na biso ekoma fragile ADN na biso ekozala modifié donc eza kobongola kozala na biso ya malonga et ce qui est plus grave okomona complication na ba système nerveux na biso vaccin wana omona oyo ezoya yango omona mutu soki auti poto tobaka mutu mamba osala yaso normal te beti etonga donc bambrie système ya fonctionnement ya cerveau na ye et bayebi ete bayindo bazozwa conscience à grande vitesse zo lokola kemiseba azongisi passeport français parce que amoni importance ya kemiti importance etumba bayindo balomoke bayebi ete twana cooks na siècle oyo toza nango e moto moni azoprépare cooks oyo azongisa esikane ya yambo ya le premier bongo nde bazopiége déjà bayebi ete milimo oyo ezobotama na siècle oyo na période oyo eza milimo oyo ezalaka oyo tobomaka tonyokolaka e bakendaka bakoki période oyo bazozonga sikoyo toyeba ete la 33 date oyo calendrier gréco-romain baza korefere na naissance ya Jésus balomoke biso mpe bato tokende kotinda bango basala calendrier na bango basalaki calendrier na bango na badonnées spirituelles na bango bazose refere na nouvelle ère na bango na Jésus donc Jésus asali bongo 33 ans d'âge atiki monde physique akei déjà bakokisi botata na bomama 2000 ans déjà yango oyo ti 2033 eza déjà kokokisa chiffre D duel na bango si bakokisi mabe na malamu si basali vibration botata na bomama yango komona bango baza ba premier professeur bazoteya homosexuel parce que si basalaki botata basali bomama bakesi ko na homosexuel veut dire basusu ko yeba na race te sexe te balomoke eza scientifique eza spirituel spirito-scientifique bongo nde moni ozali komona maye oyo eza bosalon na 2033 oyo déjà baindice probable ya christianisme kichachikicha chacha esili kokwea na occident eza déjà annoncé esili e bazolinga sikoyo te ke l'homme noir bapermettre milimo wana eya elamuka nde omoni basali bavaccin batie bavirus oyo ya variole donc normalement yango badimo okola kolokoto tout ça yango te mutu mpena ekoya koboma mais vaccin oyo bakoya nango nde yango nde mutu ekeboma biso mpena makasi mais soki politique homme politique ayebaki ete batambolaka te na lokolo moko parce que ngunza aza ngudi aza mama ya mokili
même islam baza komona gauche kola négatif, est-ce que ba permetaka bakata bango lokolo to loboko gauche? Non. Ou comme infirme, ou comme handicap, bongo te ezali contrepoids politique azotambola lokolo moko ya botata po atambola normalement face à makolo mibale gauche na droite na droite. Il faut consulter ba spirituel bangunza oyo babota na mabele na ye po bapesa ye mai oyo ebata na nsima ya rideau oyo azomona te balongoke Nkembo. bongo. Donc loposo pembe ayebi ete mouvement oyo ya walongo fumukimba, mouvement oyo ya ba révolutionnaire, ba traditionnaliste, bangunza, mouvement oyo ya tradition africaine, mouvement oyo zobota ba makambo yo salama oyo et bato bakomi capable et tukoki susu ko kanga mouvement te poza mupepe balongoke Nkembo. poza mai bakanga ngote poza volcan moto bakanga kayango te balongoke Nkembo. religion africaine vutuka balongo fumukimba Kimbangu. bakoka te kokangama yango moni asali mai oye aza kosala lelo. Donc soki tokoloba boye tokebela kozwa vaccin wana po pasi eza na vaccin wana e toyeba ete koko ayebaki kisi ya yambo ezalaka bongo bilei bongo Ingeta. kolia eza bilei ya yambo, kolia eza kisi ya yambo na nzoto bongo Ingeta. bongo te Bongo. po kolokoto ebikaka kaka na pundu ya motuti ya mobesu bopakoli kolokoto eke na mbalongo ke Kembo. fièvre jaune na ngola ebikaka kaka na sinda na bulukutuma ya koko bongo te Ingeta. bafièvre mosusu eyaka makasi awa otie kaka bulangeto otie matiti nyonso eza na énergie nango otiaka matiti okokotia ya nzete barasini kaka ezopesa lobiko bongo te Ingeta. balongoke Kembo. donc nature na biso eya deja na lobiko na Na biso. donc vibration naturelle moni vert eza kaka bomengo te vert eza pe force na kati ya nature balongoke Nkembo. donc tosala reko na nature na biso eza na lobiko ya virus oyo bango baye nango mais toboya vaccin pamba te eza nani koandete biso tona baproblème oyo nanu basecteur ebele esenga batia misolo tosala makasi bachercheur na baplantes médicinales kisangani ya ngambi batelemisa yango pamba te baza na mabilité wana basianse wana oyo koki kopermettre biso baidentifier susu baplante médicinale topesa importance na batradi praticien bakota na barecherche ya koluka so makasi kofaire identifier baplante oyo kobikisa bokoni oyo bato loposo pembe azoya nango totia misolo te na bauniversité na médecine ya l'Occident lelo totikela yango mais tokomi na guerre moko scientifique balongoke guerre scientifique ekozwaka bokasi soki boza éveil sur plan spirituel et sur plan spirituel ekozwa soutien nango soki politique alamuki balongoke donc trois corps wana esalaka bongo corps moko soki baza dissocié eza bongo conflit oyo ekopesa bana pasi balongoke Kembo. tolongola komona lolenge ya l'Occident iyo na iyo ka yo ya lobi kaka ndimi kaka te pasi ya Congo pasi ya Afrique eza loposo pembe na basystème na ye nyonso eza kofavorize loposo pembe etokebela vaccin wana e loposo pembe ayebi ete ya aeshuwaki na covid bongo
parce que Covid tout le bas déjà qui ezalaka nango te ezalaki pe te lelo baseke ko mobima traitement ya Covid nde po ba kumba lisusu il faut sikoyo moyen ya kuempêcher ba kaka ba cliquer ba bande de frein mutuka diesel batie essence mutuka ya essence batie en majuite ba kumbika mutuka osoki chauffeur oyena connaissance ko kumba mayo kuma malonga et bazo buma dia nzoto otoko ya kolata ba incarnation to ya ko incarner bazo bonga nzoto on ba vaccin ceux qui osent yango et bomi ba système na yo et là yo to naissance moi déjà azo bota na ma déformation wana nyamoni a ba bizeng bazé belé déjà bazada pour faiblir ba cerveau le vaccin wana eza mabe makasi kombo le gouvernement congolais a son baté a zoata permettre que ba administrer yango na ba compatriotes na ye a permettre yango tabo yango population azo bokasi ya boboya a ça la recours de la plante médicinale, la plante traditionnelle, na traitement ya bokoko. Bango boyebi ya loposo pe meza bongo kufa moki ya mokili. Boyebi ya moyo neza bongo bomo ya moki ya mokili. Mato ya koyoka. Ayoka. Kasi ya kosalela. Kosalela. Tozongisa bokoko na biso na nzela ya siku ya simono a Anza. na babiso walongo fomoki Kimbango. Beteli ya kimpapita baloko na boko makasi. Mato ne mingi na banzi